toza bien na mutu nyonso sauf kaka balinga kwa créer nga problème on ande kona ngai Omar nazala na problème na tikala ko za problème na Omar te mais ba créer la nga problème ka boye kutu na budaye na fingaye aloba donc vous sentez que Congolais a la facilité ya ko transmettre mabe mingi mais malamu mais ce que tu as le ban le côté pour nous approcher beaucoup t'en a pété donc si ko eloko nde na ezako na éviter kana ngwana parce que yo na tikala tous ça na problème té mais bon faut beaucoup si côté il faut des obligatoire té Dieu abeli moi mingi azali na problème moko ya oyo ngana yebi ya kona loba Jules azaki bato bazo baki babokeleki mbasu bona bote Jules azaki na mbasu te donc bomona ki ba photo ne wana non déjà na mbasu te Jules azaki na problème ya timer ala problème ya timer wana ndé mutu sali kelelo na ba retard il fallait ba opérer moi ba retard ba makambo donc c'est ça tanga bana ko bela wana moi aider ko ya désalaki nango mais désalaki nango mais nzamba décider ndé mususu ko to sande Exemple TV qui tombe, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Merci Nabino Nyonso Obo Sepelaka. Vraiment Kolanda chaîne Oya Malamu Kitoko Makasi Obo préféra Exemple TV. Merci Ndenge Bovandi pour Botala Lisusu élément Oyo, émission Oyo. Na R écoute Bino, bonjour, bonsoir et puis bonne année. Et puis mère Venanga et Belé et Panabino. Vraiment, quant à moi, votre humble serviteur Orly Kanza, Mystère Lova Lova, autrement dit Avatar. Donc, Tonton Kan, Mobutu, Obo Mesana, Binga Mingi, Tonton Kan. Vraiment, na sepel makasi kokuta na Nabino, ko solo la Nabino, ko yali susu na invité nanga po abete Nabino ma solo ndenge bo mesana. Je tiens à saluer Batunion so o basala ke ba soutenir biso o basala ke biso tous à la bien à bango, tous à la bien vraiment ndenge makamnyo so etambola bien na moni bongo le cordon de cette chaîne Barezi Baza donc Barezi Baza le cordon de cette chaîne merci vraiment monsieur le journaliste na makamnyo so ozo sala na moni lisusu bongo partenaire privé na biso donc partenaire privé yeza na musika bongo donc tonton motema malamba biye motema neza ka chocolat merci encore à Chris na sima ya caméra pour Ozozalawana pour nos sala kaka musala et merci encore à maman Zoé Kumba donc maman Zoé Kumba nakata Bondu donc merci Nayo merci encore à maman Marie Noëlla Bibonda ya papa Lucien et Yale Ozalawana pour nous soutenir merci à Kenzo Chimbulu donc Eric Chimbulu Kenzo merci Nayo parce que Ozawana et merci à Fallon maman Gucci Fallon merci Nayo merci encore na Glachou Kate donc Glachou Kate na kati ya Canada et pourquoi pas papa JC Mangala na kati ya Suisse wana vraiment pour l'information d'aujourd'hui toza na artiste moko obo singa ki to yambaye to kutana na to solola na bomona ekala boyo kaitena na solola na binote abetela binono mo solo na kata Exemple TV lelo tokozwa te ko solola na ye ya ko beta mo bakati na ye ko beta masolo na ye en plus vous savez vous-même que ba artiste bazana moko na bango uti ko kende ba perdaki moko na bango donc l'une ya ba actrice akufaki et puis l'une wana aza actrice nae donc le loto solo quand je parle comme ça directement je parle de Blaise donc de Papa Blaise donc Papa Blaise au bisonyo soto yebi le lono olinga Chris si tu es d'accord avec moi au fond le nga vraiment caméra na m'inviter nanga Papa Blaise bonjour papa. Bonjour. Papa Blaise. Avatar. Mystère Lova Lova. Papa Blaise. Je crois bien que Batulé se tombe au talibula, c'est qui déjà me sait pas. Oui, toi, c'est qui Sarabino, à Solabino, bien. L'autre zane, awa, Papa Blaise. Papa Blaise Boni. Oui, on colle au bomba biso, ça va. Ça va, Penda. Ramé Kenden. Malem, mais quand on Nzambe. Parce que c'est un coloté ma trop.
bato bazotala yo na exemple TV na olinga avant na banda osolola na bango mwa moke par rapport à émission ndenge tokokende tokoencheminer na baquestion. Exemple TV donc merci nasepeli déjà kotala cameraman mwana moke esalinga goût esalinga bien ya jeune kotala na réalisation ya bien boye donc ça va. Ça va. Papa Blaise, makambu groupe ezokende nini ni mouvement ezokende nini? Bon, groupe Eco du Sali, tous en bonne santé, malgré makambu belé ou les grands qui ça boyebi, qui ça c'est dans pépinière il y a ba artiste, artiste à cause ça on a ou alingi pour ebi que ane na groupe mususu, ba groupe ezalongo belé, ok na groupe mususu, ba msupi ba oya na bango bon. Pour nango vraiment na lingala kolobela lobela ngo moi mingi te. Le problème ezali que biso tout ça là déjà chemin. Pour le chemin où sali, ton nimaki va corriger biso, ton nimaki va réprimander biso, ton nimaka batu bazo kamba biso, bazala wana pour na aider biso to avancer. Ngana zaki chance ya okutana nazo pesa na mbote na ngai pasi sika ya papa na ngai nganga côté. Nganga côté na église pa na bana ko bandaka théâtre liboso. Si manango na yeko kufanda manamona mna réveil malgré connaissance nanga na zaki nango mais na yeko kuta Christian Shoga azalaki wana oyo aidanga ipe afongolelanga pe ba horizon misusu malgré tamsu na âge to zalaki na différence akwa zala tamsu leki nanga mais Christian apesaki nga bakiselanga ebele pe nazalaki ko se soumettre pona zwa et pas na ye. Ou ils au contraire au lelo. Ou ils au contraire. Au contraire lelo est commandé nini lelo penda beba lelo baby nango. Lelo penda baby nango neti théâtre penda na moment on est tolo babo to beta lisolo nango te quoi. To beta lisolo nango te. Tout solo non bien Papa Blaise. Théâtre to beta lisolo nango tende. Parce que ba infiltrer ba trop. Bata lelo ya lobby bata lelo. Neti ka malamomba amoko baza trop lelo donc lelo na ndenge na comprendre te lelo na expliquer yo lelo ça veut dire quoi au monde na musala nyonso soko ye il faut apprendre oui so yo sala na menuiserie il faut ba lakisa yo ezate ka osombi si na yo osombi marteau na yo oluki ba seto so mabaya na yo kibudi ko ba kibudi ba trop mais bien sûr parce que lelo c'est ko lo belo moko lelo théâtre zéro beba obuyi biti théâtre c'est beba. Au théâtre c'est débat kalati. Théâtre débat kala. Théâtre débat na respect. Théâtre débat na cachet. Théâtre débat na crédibilité. Théâtre débat na makamu nyonso. Donc bato bazo sala effort ya ko garder crédibilité na bango ba mokié. De bato ba terre ndeba trop. Bato ba terre baleki trop. Bato ba n'importe quoi. N'importe quoi nga. Pas trop. N'importe quoi, je dis moi bien. N'importe quoi, non. Vous savez quoi? Nous, on a un moment où nazolinga nasala na pesa merci. Pena boka ba fleur na baptiste nyonso o bazo défendre RDC. Na bien baptiste nyonso o bazo défendre RDC. Ba fleur pour na bango va continuer ko sala musala na bango. Mais musala ya zoba ezala te. Mais biso nde tozo komisa musala na biso koma ya buzoba. Mais oui, je te dis. Oyebi ke na pesa notre exemple. Kalezaki musicien so ya ko bien azolinga mwana na yo okolo lani na lichette. Tu comprends? Mais lelo oyo moi ba para ba ko pesa pi moi facilité moi na eta so musicien juillet. Moi n'étais pas au théâtre à juillet. Na pesoka exemple pour nous akufa akunda mandeni. Ah muta théâtre. Pour ça tu dis que na réalité ya famille na ye, tant so famille na ye ba kokai ko sala tango mususu na bité ba ko sala te. Tango mususu ba kokai ko sala bongonde ba salela kieti. Vous voyez? Donc il y a moi parlant dans le lobake dans la vie, il faut que valoriser mon sala na yo pour ebote la yo lo ka malamu. OK. Ezate ke o sala musala tika kana kende po na benda on joue bien mais on bende belé. Mais oui. Papa Blaise, toi, moi si je sais bien que Papa Blaise le lo comment on a groupe na yo groupe comment ils ont salama maramnyo sur salama. Donc tous on a mon kenon na place aux alaka na groupe le réveil oui.
le groupe le réveil tant que Zalara non déni tant yo le bibi écouter Christian Shoga malgré toi après sa formation au bénéficiaire nango mais ezala ki non déni bando le canon déni na réveil lo baliboso na yebisa yo critère à réveil ezala nanu il faut zala chrétien si ma critère à réveil ngai zala chrétien te hein yo zala chrétien te na zala chrétien banana bota nga zala chrétien banana bota ma si quand on a na réveil déjà na batanga na zu formation te que fanda ba la sauti ngai na kanga magina Christian Balamoko nazaki na notion ya réalisation notion ya théâtre mais na bana ko zanga ba moi ba orientation misusu le temps na kanga ne mamoko e fungwami directement chef ya répétition directement na bano travailler Balamoko. Mais fonctionnement réveil. Ce qui oyebi ko jouer ti. Casting réveil faut la ballon tia rôle. Vas-y rôle ba bois qui on a katikati. To yana besoin ba papa mi balé. Ba ko jouer les biso boye. Ce que bino kata groupe vous papa 7. Ce que bêta au gagner rôle. On est ton travail à réveil. Ils a une siko to bo bando beta bongo po gagner rôle et là ba rôle monsieur po bando zongo na facilité zongo po ba pèse par rapport non na rôle na facilité te na Christian Show zo rôle na facilité te na Christian Show gana i get zo rôle na facilité te lo watam suna Marlène ozwa na Marlène tango mususu na bi tango mususu ko ozwa mais na Christian na i get ce qui rôle ekoi beaucoup potana nango convaincre bato o ezali loté na on peut ce exemple ngana leka na groupe Salongo na pesa président nga Masasi Kabamba ici Kazali merci mon président parce que na makasi ya président nga Masasi ninga na leka na groupe Salongo vous croyez que na groupe Salongo que ne jouer quand li pendant nguba bactéries belé bazana ki sasa o ba recruter yo na groupe Salongo mais ngana leka na groupe Salongo na jouer na groupe Salongo mais na jouer rôle théo intermédiaire na jouer rôle capital principal aussi. Tu as le principal, mais parmi les principal, na joie docteur. Si mon film monsieur Yabo na joie Tinedou, na hôtel Lagos. Nazara Mubari Nazara Tef ya Tsaba, oui bah goté. Oui bah goté. Pardon. Ah mon ago, yo ça va good. On dirait que voilà yo aux hommes comme et banda panda biso. To zaka batu mbele to bande logo mutazata ngana sur ngana Prince Shabani. Mais oui, non ya lo ba yi. Quand tu vas Makabo, on va s'arrêter. Mais on dirait que tout le monde appelle Papa Doudou. Papa Doudou, à Salaka Sénégalais. Ngai na Salaka Nigérien. Biso to Salaka Nigérien. Ngana Prince to Rosala Nigérien. Tinedou na Emeka. Merci na ba petit na biso nyonso o ba elelo ba la ndela lokolo oyo. Nzambe bozwa mais faut na ndima biso ne photo ndima bino to pesa no chance. Mais bango basala peut-être que no mo ke ba dit que ba ve mutu bango ba la to nazana mutu moko a reconnaître ka ba vie na bazala za ka petit na Hardy piana acteur ya je vous monde ye pena ya na ndako ve mikolo tala ba ligne na oza na ngo vie omoni ondeni ate ke na ngoboy mais bon ndi marape bato ba banda eloko ti bilo bo créer ka tiso ba créer bilo bo kanya na communauté ya bino. Non, bon créateur. Est-ce que tu connais le groupe évangéliste les arabes parmi les créateurs les arabes na catch. Voilà que tu jetes ça inutile en bête ma solo. Na moment na zabo batu ba otuna. Eh blaze akina pio de batu. Blaze akina pio. Les arabes batu. On les a façon na ngai. Na moment na ngulu te na moment na pa mbate. So ni kama olobeza te na oya na zati. Na ba manganga na zalakati. Pona ko éviter. Pona ko éviter, faut garder moi crédibilité mon cœur. Parce que na moment makambu ko kotaka ba makambu so botaka ba makambu belé. Na kati ya groupe évangéliste bosali bo travailler bokena makambo soit bien mais bozara ba guerre d'esprit ya grave o beba na pena bato beba ya ko sakana kutu on ngoli sape bato groupe belé mais ça musala ezaka musala beba talongo ba groupe na yo mais ça normal soso ko na normal musala to longwa mais oui yo ina société do commander ba engagé kaka o longati mais papa blaise omona te ke ezoke et ça normal ezape ko eza normal au monde osabo wa journaliste o jouaka ozazi na ba makamba talent na ebele nzamba pesa yo au monde na ba talent nzamba pesa yo kacha ba talent na yo oza nango oyo
soki batie yo liboso ya événement moko ocréé obeta mais soki bapesi yo piste obeta ozokoka te babombako kaka papa kutu na sélection ibenge ntango azosala sélection wana mpe eza mpe parmi babiloko peut-être bokimisela mpe marie hélène bana na ye bana mpe baza bafruit wana totika wana masolo te masolo te oni ngai blaise naza nabenga ngo baleki te nabenga ngo bacollègue bandeko na nga oyo na travaille na bango ndenge baza wana bayebi ke nde baza wana bayebi ke tozosala émission na balabala tozosala émission na balabala ta moso boyoka bato baoganga beto na balabala donc eza na bandeko na otangelo bakombo liyanza lelo baliyanza mpe omoni liyanza akenda na bandenge na ye mais liyanza lelo so asala émission oloba na oke omoni vie wana blaise wana eza parmi bato bapesa ngai chance boseka sombo l'historien aolobaki nga napesa ye chance le formidable Yves Nzinga aolobaki nga napesa ye chance Nathan Gabana, les jeunes Gabana, les princes Gabana, Osier Nigneux, Akoloba. Baza batu oyo ngai Blaise na coaché na orienta pe po baloba bango. Na eda bango te côté la a bimela awa. Mais lokola tozali na ba rivalité, nga na biso tanga na longo réveil. Ba petit na ngona nyoso ba ndeko na ngai nyoso ba komena na ba problème ba biki ba za ba acteur na ngai ba msu ba longo ndengwana c'est que parlons quand on lo ba que non bazara ba acteur no bazara to lo ba batu o parmi bato pe na ba sala ke groupe évangéliste coué ya donc to lo ba Pablaise za na kati et yo ko sa groupe o bon groupe faut pas acteur na ke ba 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 lobi ke ba acteur na yo te ba lobaka bongo menga na boma groupe te yo zo ba bango comme si non ngana bimanga na nga pona moni ekomi mabe na mona eka ekomi mabe comment ezara netika mo lilala so ba fibi ma éviter faut ba bobwaka est-ce que na moni ka avant ba bwaka nga avant na milongolela déjà donc yo zaki lilala ba fiba ki yo neti na lobi neti kaka papa Blaise peut créer ba trouble belé na kati eza normal na la vie esika bato bazalaka ebele ba problème ezalaka kaka na ya solo na ya lokuta ezalaka na nka toujours babeta lisolo babike papa Blaise abotana actrice moko na kati ya groupe pesa pe nini te wana bakosi na bango bakosa bakosi na bango na botana na actrice nini ngai mutu na botana na monde ya théâtre ezaka Pati Milanga azaka na réveil te Pati Milanga azaka na groupe évangéliste maman mwana ngai azaka na groupe évangéliste donc ezaki ke tokuta ensuite pe tokuta na makamba théâtre te tokuta na na circonstance mo boy to lingani na artiste bon artiste ça artiste à libanga ça mutu le ko za artiste na mutu na za na droit na sala sentiment na ngai na linga pe mo so motema na ngai lingi to lingani na biso to vivant ensemble to fanda tinda kumoko mokile sali ke esimba na ngote to kabwa na biso mais to za na funi na biso alegri azawana je salue bébé alegri après ça salue donc bambote ne belé mais papa Blaise bolongwe groupe ekufi te mais groupe etikali bino bolongwe na bino to monaki ba Elise bazalaki wana to moni tant ba Elise pe balongwe ba kei on dirait à Salaki peut groupe mais pourquoi pas papa Blaise peut se retrouver ensemble na ba Elise pour parmi bato pe bazo pesa ba pinch te na lingaki ko sala groupe na mutu te parce que ezaka na vision na sala groupe na mutu te mais bato nyonso o babima na réveil o babenga ngana kene ko tcha loboko na ngana tcha loboko na ngai ngaza rancunier te na rappel problématique te nazala pe problématique te donc nazala pe na likamu na mutu te Elise asala film na ye 365 jours nakenda na tia loboko na ngai liyanza ndenge moko mais tobeta na lisolo mo 365 jours on irait beta penda te bon wana na habité parce que vous allez qui wana mais film nyonso ka te betaka film nyonso ka te betaka papa na nini biso lomo ya liboso na vision eloko nezaki yanga te vision mukolo ya groupe azali mukolo vision azali réalisateur na azali nga na yeka babenga lo comme invité au jouer awa na zuba costume na nga na lati na jouer tant vous avez kata teni na yo mo za teni no beti ba masolo ba ni tango sa makam eselo ke batunyo so baseka nini sala omo batu tout fo baza yo katana bon ngamo pe na yeba kate loko saka batala onza machakati na biso neti ngana muta liboso
Donc là, c'est aux joueurs de Nathalie Bouy. Papa Blaise Bébé, monsieur Salaka, où tu as l'inspiration? Bah, on n'a pas sérieux. Ils ont rappelé problème, il y a qu'au fan de Mingi na bateau. Na bateau. On a fait Mingi na Massassi. Président Massassi. Président Massassi, pas Azali. Attends, ça va comme normal, bino boseka. Donc, Nazara na facilité à imiter moi bateau avec toute facilité. Puis à cause de côté positif, il y a bateau. Na ebi ki olingo lo bailo ko wana mingi. Omoni, cause la comique. Ba force à ngote eza loko yo ba bota manga ngo koza comique ngako dunye na loba boy na mona nit na joasu bienté nga na mona nit na joasu bienté parce que tant to banaki ba makambo ngo penza bien ngazaki ko fanisa vie sans souci paix à son âme mobimba ya ko sakana te ko ba effort na sala ngwana na zi ba film no sa vie sans souci na ozongisa ngo na mutu nanga mukono makambo ngo koka bo kaka ke sans souci à Zoyo. Jean-Blaise Lukanou, fit, sans souci. Ah, mon takou fait même, il est fit. Non, là, vous saviez. Non, quoi, ça vient pendant dans d'autres, pendant via la mouki. Bon, c'est la bonne. Bon, taillé déjà, taillé sur la tête, bâti les colos, na tangili, moi, les boum, et bimate. Et bima. Ah, bah, masque là, ça y est, et go bima. Comprenez que c'est exact. Et go bima, papa. Yo, bon, c'est la carte, la carte, ma caméra, ils ont kéné. Ça, quand on dévoile, on a, mais, et c'est le monde, on s'est préparé, donc, basé là. mokili ezela mais pas mauvais souvenir eza nango ebele me na linga nango tata moko oyo apasi yobi ke nga lelo penane naza na Blaise Boye ata kutu nini na palola munoko te lote nakoloba bongo te parce que toza famille on ne sait pas toyebi lobi te moto azana kaka mutu moto azana kaka mutu moto azanga mabe te moto nyonso aza na badefo na ye nalingi mpe nakumisa yango mpe te bon mauvais souvenir ekoki nango ozala mpe mais esi eleka nabosana na ngango Dieu tout ça la chemin mususu to ke na biso ensuite biso ya bana nzambe so si eleki inutile olandela ngo ozalata na kanda mutu moko to tikala na kanda te nazalaka na ngai nazalaka na kanda ya likamu moko boye oyo eleka nga po nga ba emilia ngai nga ba emilia ngai mais bon eleka no eleka ba emilia nga bazwi mutu mo ba remplacer ngai ba emilia nga bazwa mutu ba remplacer nga asala kaka asalaka neti ngana na osala mais mutu yango akoka te yango moni na vie kolingaka te ke soki eloko tolakisa ye balakisa mutu te nzambe mutu adesidaka bato te badesidaka okodeside likambo na yo mais soki nanu nzambe alobi wi te ato mati likolo bambani esimba te mais eza mpe na bato nyonso kuna botikala mpe na banini ata bokuta bosolola te tosololaka na bato nyonso nasololaka na mutu nyonso ya réveil tout le monde na maman na biso Marlène tosololaka bien sans rancune sans problème mais mutu na mutu soki aza na vie na ye azosala makambo na ye même babonne souvenir mwata moko mibale babonne souvenir makambo oni réveil emema biso na bakota kolimo na bakota okemba moko boye eza na bamakambo mosusu moye toloba ezalaki nango groupe chrétienne mais babon souvenir ezalaka moko oyo nazalaka nango pene marka ngai iget oyo nazopesa bambote epa azali iget abenga ngai après avoir kosuspendre ngai na likambo moko boye mpe nayeba yango mpe te basuspendre nga nsima nango iget abenga alobi na ngai frère Blaise zwa bacostume na yo nyonso iyaka ozojouer principal na filme moko eloko wana esalanga bien merci tozala na artiste na biso la star donc Blaise papa Blaise tozana to solo la kaka wana to beta mo li solo ya place autaka mais to kanga maka wana to beta ma solo ya groupe na yemoko sko na minutes oyo évolution ezokene ndenge nini moke kaka papa nata olongola bato nyonso totikali nyonso ka 10 totikali 10 bolimisanga pena toya na balabala totikali 10 donc bato bazoleka totala bato ne baoleka totikali nyonso ka 10 donc olongoli bato nyonso nabengani bango nabengani bango mpo nga motu eko mpona oswa te nga nazosala yo mpo bima lobi mpona mpona koswaka motu mpona bolamu na yo non dans la vie il faut koyeba kosaisir baopportunité on dirait ba 12 oyo ezalaki nango akuna yongo tambola nango okende ngo mais bien sûr nga baformanga bongo te so nakanisi na réveil oyo répétition 9h jus okota su te bakangi porte oyi 9h jus okota te tobana répétition 8h neti mosala 18h tosisi réveil ezaka bongo parce que esprit wana yango omemi mais bien sûr nayekola bongo nakoli wana papa carrière na ngai artistique
na bandi yango na groupe mosusu na salle na humilité na mama au réveil 20 ans na ngai mobimba soki 19 ans na ngai mobimba soki 11 ans na ngai mobimba soki 15 ans na passango na réveil bosiko na semence ni na semence ni na le réveil à leloti oh c'est réveil à lelo réveil à leloti na le réveil kana zo ba réveil na la Christian Shoga na la Igait na la Marilyn na la Massimo na la Elise na la Prince Chabani na la Sapu uni réveil wana ba Astrid réveil wana ninga na lobela ke bobini penda bomoni penda ke mabe zali kale ba tie film biso pito tie film moni penda ke désordre koti wana réveil ya tango wana RTG ezo yinda là malelo te lelo te siko ndenge esprit wana ndenge memi yango bongo omona te ke non groupe ole évoluaka et to évoluer na biso mutazonga sima zate tozana bato o balingi musala ya avancer wana bango bato pe balingi musala ya avancer te toza pe na bango dans la vie il faut que zela nyonso na vie faut zela nyonso na vie tokozala te ofandika abonné ti mutu mozozela basalela yo te kozela basalela yo te na vie il faut ozala mobali il faut tobunda comprendre faut tobunda bunda yo moko po ogagner bunda yo moko po ogagner mais siko lelo tomoni yo apparition na pesa mingi na monde nzunzingi ozana kata monde nzunzingi tozonga na moni solo o banana on bandeli olobi ke na kata nzunzingi ba jeune belé ma théâtre za yo beba mais ba jeune belé tout monde ba apparaître na kata nzunzingi plupart que ole de ya mikolo ya kala ba mike mais ba jeune belé bazasika to mona la différence ko ya batu wana misu yo lobi ke ba bazoyekola te bayekaka mbala moko to mona la différence wana yekutaneli ke no o jouer mutumu ya bongo non ngai elo nazoloba mingi tolinga te succession ozala bato baoya misu baoleka bamisu baoya mais ntango tozoya il faut toya na apport mpe ya malamu on comprend eza eloko oyo tokoboya yango te ngai naloba yango chaque fois ngai moto apesi ngai sentiment ya théâtre c'est Dadi Dikambala ouais pe sonam ngai moto apesi ngai sentiment ya théâtre c'est Dadi Dikambala ngai azali moto nanosala ngai makambo ya théâtre te ngai azali na ngai na kati ya production ouais maison na biso ti lelo eza koexiste TL business Thomas Lukanu travailler na biso mais na jouer na kanda na jouer na kanda parce que na ipona jouer mutono c'est la papa ntsakala sala ba fier soki ndenge ni na mona na ti dadi nga na jouer abia ezo ba feste dans une feste mi balé na eto jouer na jouer pe bana jouer na pe kanda ngo ikota ça va ne peut que jouer comprendre mais ezalaki kaka te mbala moko na bana ye mpe koyekola ezalaka mpona bolamu ya bato te ezalaka ya liboso na mpona bolamu na yo moko koyekola ezalaka na mpona bolamu na yo moko parce que soki okomi kopesa bato omoni baartiste oyo tozalaka na bango bafani oyo tozalaka na bango pardon basengaka mpe bato mona Mister Lovalova sokondukela biso mutu boye te basengi yo mutu wana mpo bayebi ki aza capable ya kopesa eloko ya malamu nga nayoka ngo mpeza mosusu Blaise omonana na soutien Blaise ojouaka bien mais omonana na soutien ça me fait du bien parce que ntango nazojouer bien wana eza bafruit ya bato oyo banda opesanga conseil baprésident Masasi baprésident Elombe nga président Elombe aloba na nga boto ojouer camarade na film mo toujours na groupe Salongo ayebisi nga minanga Blaise je savais pas que oza na batalent oyo nyonso mpona nini mpona pienge mbongo non eza parce que ntango nazojouer na ye nazalaki na besoin nalakisa ye de quoi onga naza capable mais na respect mpe na norme ya mosala ndenge ezokende me bato ya lelo omona ozojouer na mwana ndeko moko boye azoloba ebele alingi kotikela bato baloba te azokaka te azoloba ebele wana yango wana nde ekozouer ok non non ti théâtre ebebi na sens nini théâtre ebebi mpo bato balingi koyekola te yango na théâtre ebebi bamisu balobaka te baviene babanga biso mpo biso toye na vitesse baleki biso kaka na kikala wi toleki bino na kikala mpo kikala ngo nde masolo kikala nde masolo bajene lelo bakoma na idéologie ya babase bakoma na idéologie lelo tomoni misusu bauti osala base awa
Donc quand on parle comme ça, tout le monde a d'Acosta, tout ça va baisse, tout le monde a chaîne, Kenini, Bango, Basali, Loro Moroboye, à part ça, Missou sur la mutakalisation. Bon, na ligne na kota na ba détail ya ba makambo wana te. Chacun de nous a eu makambo zoluka. Au moniteur de bateka Thompson na Wenze. Mutu na mutazo teka Thompson na ndenge na yo de ce to yeba na mesa ni au téléma. Comprendre? Ça la baise, ça bien, mais et après, ça li baise ba mutakaliser yo après. Pour ça li baise pour ce nini bon wana na yebi na ngati ngai nga personnellement makambo et ce qui parana ba kombo ya batu j'aime vraiment pas na yebi na ngati pona nini sala mi bongo na yebi na ngati le pourquoi mais nga na zolo bila kaka ki soko lingo sala musala nyonso na vie il faut qu'on apprendre ngo bien pour sala ngo bien. Il faut ça apprendre bien pour ça bien mais est-ce que ça la kayo comment et ça comment on a que non aux anakata tournage ndeti ya banjonzing bongo au mona jeune mobo ça manque mais pas mukolo na tango na bino pe ezalaka ba biloko na tango na biso ezalaka te neti ngani na zaboye na koki ko bouder batu o balakisi nganzela na musalo te jamais je suis toujours reconnaissant et pas ya batu nyonso pe okotuna batu yango moni ngana ko mona na te na ngana ko mona na te pona ko éviter ba makambo na nyonso toza bien na mutu nyonso sauf kaka balinga wa créer nga ba problème mona ndeko na ngai Omar. Ouais. Ba créer nga ba problème no tout no na ngana ya wana. Na lo ba ngo mukoni sur l'émission. Na za problème na tikala ko za na problème na Omar te. Mais ba créer nga ka problème ka boye kutu na budaye na fingaye aloba lobo. Donc vous sentez que Congolais a na facilité ya ko transmettre mabe mingi mais malamu. Vous comprenez? Bon, pour pena de comment autant le bananga mais si quand on le ban le côté pour nous approcher qui beaucoup t'en a pété donc si ko eloko nde na ezako na éviter kana ngwana parce que yo na tika tous ça na problème te mais bon faut beaucoup si côté il faut des obligatoire te kokutana to solo là au moins comprendre na yebi des positions de côté ngona bon loko ape mabeza na ngote bon nzamba yebi ka ndenge ni mukolo mususu akosala ke tokokutana ntango na musala nzamba yebi da banda pe bobeba na wana te tobeba na te banda batu baloba banda makamone baloba n'importe quoi na biso na bokutana pe tokutana na tournage na te bien te za na tournage mo babenge ya zana yo boyo na ko boyo ya pwani nazala dans ça buda mutu mobo neti ba leki nana leki mo abudanga ya tina pa bato ebisa aloba na oloba kombo des importante mais faut ebisa pa la conscience azana eleki na ngai ata matia gangi au changer ngati na zaka ya na ye tokutani na scène boy na scène biso mbali na yepe na to yamali na scène ngo to yamana ko 3 fois 4 fois to yambana to seki na to fani to jouer si na ngana kangi basaki na kenanga na zimbo na kangi yepa sikali na a se reprocher avec l'autre non on a un problème là so se reprocher te bon on a un problème là été c'est ça papa Blaise bimisi bana bimisi lelo bana belé lelo na ba monde ba internet bana belé ba bimi mais likambu ya pasi ekomi sango ya pasi ekomi otoyoki ke non actrice moko akufi Julia azali susute père son âme non malgré tout non bakunde bembe na été na moni déjà na zoki kutu déjà sala ba makambo ya formalité ya makambo matanga na ye papa Blaise okobeta biso no mo lisolo ya mo muke ya Julia po bato belé ba misu ba ebite ke non azaki actrice na yo non Julia azali actrice na ngai te Julia azali collègue na ngai ya musala tu travailles à la chaîne mon account comment chaîne non vas-y ok na travaille à la chaîne mon Keren News na zo pesa mama Keren ici kazali na mobile na ye Freddy Mayala ici ya bazali na lingina senga bango merci na oyo basali lelo Keren News basombi cercueil Keren News basali ya mingi po bakunda Julia mutabeto la bino lisolo te ke ote biso to sala ki ben eloko zate nazo pesa merci pour na mama ningozi initiative yana ko somba cercueil honorer Julia o ba te beleta musupe ba ko sala ba wangu te ba manganga me basali yango pete honorer Julia merci mama Keren merci mama Blessing merci papa Freddy Mayala na oyo bozo sala pour na biso donc Julia azali ami na ngai na musala collègue na nga musala donc akufi na kati ya société ya wana moni société eleli to olela bandeko
tolela ndeko na biso pardon. Donc ngai ndem naza chargé ya relation publique, naza chargé ya makambo wana ya matanga wana. Donc place to zo mbongo pour na ba reste ya makambo sous etalika funérailles. Donc c'est ça. Abela nini? Bon, Jules abeli moi mingi azaki na problème moko ya oyo nga na yebi ya kona loba. Jules azaki bato bazo baki babokelaki mbasu bona bote Jules azaki na mbasu te. Mais bon na ba photo ne wana libu. Non, les gens mbasu te Jules azaki na problème ya Timer. Ala problème ya Timer wana nde mutu sali ke lelo na ba retard il fallait ba opérer moi ba retard ba makambo. Donc c'est ça. Mais par rapport à tout le monde a artiste et une organisation, il y a Zaki na kati ya po zape azana to kanisa azali aza actrice ya frère nanga Géry. Aza actrice à frère Géry donc bandeko basa ko organisation ezali. Tanga bandeko bela wana moi aider ko ya des alaki te. Des alaki nango. Mais ezalaki nango menzamba décider ndé mususu ko to sandeli. Si quoi programme les andengé ni par rapport à matanga. Ndenge na zui programme sikoyo parce que ba programme ngo eza MP ezo bimane ti moi na moni to kanisa mutazu moi na moni déjà programme ebimi na natanga ngote batindele ngo sikoyo na natanga ngote. Donc kore go bima vendredi lo na bi ke kore go bima vendredi reste ba makambo susu donc faut ko tanga na to yeba neni nozala mais ba uti ko la corps sikoyo na sime pardon na morgue ya sanatorium bati yango sikoyo na mabanga na yolo donc ba uti tia balongo kuna pokuna bien te bon na éviter ce qui état nini sali bongo ba ke tiango kuna donc na sikoyo tozo zela vendredi to ba makambo nyos eza pa na ngai na ya zuka cercueil corbière et totier Papa Blaise, bête la biso no moli solo mo ke pourquoi za kanda. Bon, nazaka kanda te mais na lingande ba bêtise te. Nazaka kanda te. Na lingande ba bêtise te. Omoni monde tozali nango bato basakana na bato avec facilité. Nazaka kanda te. Mais ezana bato na plus des exemples mon otaka pe comment mutango te. To rata mbongo moko to bimi. Tozaki 3 personnes bactéries ya mboka oya minene. Tozo keni to kezo mbongo epa ya mutu bwa bengisaki biso. To komi wana boy pa to fandi ya mutu ngo pa ye wana mona. Pa to solola. Mutu o to zalaki na ye. Na biloba mutu azo finga na zo humilier yona ne mutu azo la mbongo. To rata mbongo ti. Wana peka ba artiste kaka. Artiste ko mona ya mbongo pe azana kombo pe na mbongo. C'est artiste c'est ça ngo bilo na bino ke lo bat baza. Ezanango yango nazoloba ti. Nga penza ba bassesse mususu na sepelaka nango te. Il faut to salaka to yekolaka personne na personnage. Tant que na makamba théâtre sala buzoba ndenge olingi mais soto komi na makambo za ya vie. Zala responsable zala pas de ndayo ko molongo ko mamba. Ndina ko mamba na lobango. Na loba na binga ba bêtise abona linga ngo. Ka wana ne bo so na loba na biboyete. Papa boyete. Tout le monde appelle personne na personnage. Tout ça dans théâtre te. Biso to écoute na mutu za responsable, il fallait appeler ça biso mbongo pe na programme to zaki nango. Oyo bana ba bêtise na bino, o menga na yebekite. O ko yebate, munoko no ko fa nzongo nyete. Donc à partir à la kanda na ngai matata na partir la wana ne na koma ko sikoyo ko sala par des choses. Faut to sala par na plus d'un exemple. Ouais. Allô? Wana Blaise? Oui ngai. Boni. Bien, nous sommes nani. Oza bien. Oh. Bah se présente akati. Bonjour, ngai Intel, nga Mr Lovalova, naza boy, naza journaliste ni donné au benga nga na tongo. Tala boy na ye pour travailler pour na boy. Ah, OK. Programme na ngo to sala boy. Yango to sala émission te, to sala émission. Mais yo mani no lo ka bala ko yebi nga trese na kati na kata na yo. Kata na yo. Parce que si vous êtes responsable, il faut au banana que vous avez la logique pour comprendre que vous avez la logique. Vous avez la logique. Vous avez la logique. Vous avez la logique. Il y a que banane qu'on respecte oyo obengi. Na famille belé na ba tebele to yeba na bango. Comment obenga mon téléphone sans même bonjour, sans même bonsoir, directement bani ba bêtise. Non. Obenga tout dans ça na eloko mo pona yeba soki za yo. Ya sens te.
ngana lo bangana avi mango beauté beauté fait na mango pas ozali comprenez que c'est Papa Blaise siko eloni ne sala yo que y a facilité okoza o se retrouver na ba film belé mais vu ce temps na ba film belé ndenge ba moyebi ba mona na ba film belé zo mona na te mais na ba film mso nazali mais na film mso ozali ezake na sala rapé moi effort ya kopona moi ba bisika pe na kotia bilongi na sala rapé effort pour na pona pa na kotia bilongi place mso ba pona place mso okende tengana wala siko nazo bilanga ngai tala obi télévision etombola mutu télévision kitsa mutu ezala ba place mususu OK pena o tourner moni pena ke côté sani ekiti OK tourner na mais côté kiti vous comprenez OK ti côté mais toi mususu na kena ngata mususu pa ya petit na ngai frère na ngai Gabana bon nazo ba ona nenga faute bato bazo ngona nenga mabete ba théâtre musupe na opena théâtre ni dans notre tournée pas ndeko moboy ngai muna baniso ko changer scénario ya film na ye na ni ko orienter sur ba tableau mususu ota pena ke terre à terre siko so tielo na biloko na mo teke bo côte pe osani et kita ensuite ya mibale na kene ko travailler ne sika o ba yebi ko respecter ngai na pesa des exemples viens na ngai Masasi Sele Masasi soko lo bine président toza na tournage to kutana na 10h de soka combien na 10h bo bandité na 9h de 10h30 bo bandité na 10h05 bando loba on comprend bando loba donc abandi ja ko yebisa OK ngai boye na sepla na ngote obis poani parce que musala zabu to lobi na mutu kito ya na 9h ni ndanga na tournage mo boye 9h to di tournage 12h mais ngana combien na mutu liboso na bandi tournage 9h pe bazo zelisa ngai inutile à relever. Ah, tout ça. Voilà, et puis. Vous avez trouvé ça. Tu l'as tout dit, mais ça va que c'est ça, mais bon, toutefois, le roi sur la Beng Seng, il peut être que vient dans un orgueil, tout ça, mais la lobby. Mais vous avez pas orgueil, hein. Bon, on a battu des bambous dans le bon, la vie, personne ne doit pas moi le lend de toi, ça m'a faut le lend de moi. Ils ont un orgueil, il y a beaucoup de bateaux, na orgueil, ya yo. Yangai, ils ont la lingaka. Naza na moi dignité parce que dignité on a lukanga ngo bato babona on est orgueil ola tino moi bien faire nos placements tu vas mon annexe yende mais on sait la différence ndeni ya Blaise à scène na Blaise wa banda Jean Blaise nazalaka comme on a Jean Blaise Lukanu Blaise yona ndazaka na scène Jean Blaise nemi omoni oyo Jean Blaise Lukanu oyo Blaise yona neza na scène on dit Blaise na scène okolo bani nyonso pour sa théâtre mais oyo tozana isiko na oluba oyo mais voici oyo za awa ya gangela akogangela pe mutu obenge pe na téléphone mutu mo relation na ebise pe na que non pour ngani na za ba sentiment na linga ba sentiment te baba je oyo za oyo comprendre mutu mo beaucoup de nika lelo marama on est allé comme zuri camarade te na vie fait mutu za na mo ba dignité mo bo mais na ninga faute mais na za mutakanda mais na ba fan non na za mutakanda te papa toi na monde buzoba sans comprendre jeter ba bakolo buzoba yusu ba tina na agence o kizwa code o kobi kuna boy o code zo pesa ya bangote azamena ni ça c'est ça magambo kasi loko bato belé bana belé o bakotana na monde théâtre ça pour na magambo na ba kora ba babala ba non soki mutatanga maki abala na monde wana abala kaka nga na ninga na ko obligé bato te na linga pété ko komisa soki ndeni donc soki ezalaki ke oleka na chemin wana ato lingi yango te olekaka wana donc inutile obeta lisolo yango donc c'est ça. Donc c'est ça, tu connais au Kenabiso na Souka, Chris. Merci déjà pour mais par rapport il y a l'élo théâtre et l'élo. Ce qu'on ça la comparaison, il y a théâtre et l'élo. Non, comme la tamo l'élo. Problème que ça libre. Bolim sanga mo énergie kaka, énergie. Pour la tête on met la soki planning, énergie. Si tu as la différence, il y a mo vali bo ça la différence, il y a théâtre à Kala, il y a ba série wana, na théâtre à l'élo. Personne sur moi différence dans mon moké. Théâtre za moko. Théâtre za moko et là échanger zaté. Théâtre za unique.
théâtre à kala ezate théâtre à sikape ezate ezaka façon auto travailler ndé bato so ba mo on est tam so wana ezaki kala na nini na scénario scénario za to komaka scénario ndemo na nini na ba caméra na bani bon je sais pas na bino te mona biso te bazoleka na été biso mo ba mona bakanishi ko tapoto bakazaka ba on bazala bakanishi bakanishi pe bazali sikoyo ba différence wana ba différence ya ba personnage ya batu oya batu différence ni sala rapport na série na bino bi ezalaka ba mikolo mona batu bele ya kala otangi ba kombo awa donc au mona bango bazana mena oyo mona lelo na ba différence na bango tango mona bango na monde art non art ngala baka théâtre na biso différence ezaka matériel différence nango ezaka matériel pour théâtre ezana okalinik échanger nango te mais matériel kaka pour le biba teti ba koti par rapport ya personnage ah non par rapport à personnage ba impoli ba koti trop ba impoli baza trop surtout ba omoni na peso exemple nakutana na matanga ya pululu na ye po topesa bato bambote nde bato batelemaki topesa bato mbote boye petit mwa azalaki wana ntango tokomi kaka ya baluki apesi mokongo basimi na lipeka boye atonamonana nini bonjour abima pa ayebani bonjour ayebana na ye na ndenge na bango bakote na bango bayebi ye kote na bango bayebi ye biso toyebani tosali effort po toyebana tosala basacrifice tosala po toyebana tonima humiliation tonima bahumiliation biso tonima totravaille baza kofinga yo me oza wana nayebi te so na olobani lelo bandima so humiliation lelo bajongo eloba mofie na ngai bokabela bodo estar omona sa mutu estar rouge à lèvres mbebekuma rose mbacha dongi mokoto na place bave baza ayebela mpo bavie pena baza moni mpe bavie baza na donc wa baleki biso kaka na kala bango baleki biso na nini biso nde mikolo g nga makambo wana nakokotala bango mpe boyebi bango odi wana moto makambo wana nayebi te wa conseil ya moke par rapport na bango nalingaka kopesa bato conseil te nalingaka kopesa bato conseil te parce que moto na moto aza na esika bima nalingaka kopesa bato conseil te bao bakokontinue kosala mabe basalaka mabe bao bakokontinue kosala malamu basala mpe kaka malamu sukasuka tokoyebanaka yo moko osala biloko comprendre ke nayana eloo te osala biloko comprendre ke nayebana te mpo nga monga théâtre nalia yango lia monga théâtre ofandi mpe na boye allo papa bonjour ah tonton Blaise ça va mwasi na nga te fan na ngai mingi yaka basi mingi ezalaka basi te na mibali neti nga mpe na mingi basi te na mibali mpe baza bonjour tonton Blaise ah nayebi soki nasala eloko mome natindeli eloko moko kende okomi mpe na agence mpenza boye pa code mpena otali boye na ria wana mpena pa ofunguli mpena bomona mpe 500 ko 500 bosani oto atindi yo bisi mpe na papa namoni ye nino noko ya yoko baye mwa ji esa bwa bien neti na bafeti awo nazopesa merci na Jolie Nzengala la fille du soleil Jolie Nzengala la fille du soleil babi yo nde so moyebi moni moyi nebi makasi boye yo makambo donc inutile olo yo ne makambo sele lukanu boza ebele wana donc moyen aloba monsieur ezate boza ebele moyen aloba monsieur ezate papa Blaise oyo bisa biso eloko mwa mokie tokomi na biso na suka ke groupe na minute oyo olongoli bato sikoyo bato bayebi ke no bamona wana banzonzing mais groupe na yo moko oyo koinforme bato bakozi omoni bana na nga nyonso nazaka na souci baya kokota na monde na nzonzing bango mpe bazwa mwa bahorizon na bango so epi bakobima mpe bana baza na monde na nzonzing bazali emega ivot aza na nzonzing papa danger aza na nzonzing mishka naza na bana ebele oyo baza misu itina otanga baolongoli bango na groupe te bazala nanu te basala na makambo na bango baosala basala na makambo na bango baosala parce que baomona ata mosusu biso nga nazokoampeshe bango baévolue basala makambo na bango basala makambo na bango biso bapekisaka biso na réveil tonosala nzonzing te so bamoni yo nzonzing suspension tobeta bapepre ya bandenge wana ya ba 5 ans ya sa nzonzing
Puis nazali premier étape sur la première moto à révolter pour makambo nzonzinga. Na bani nzonzinga. Ah mais plus jouera bien pour nous yagati na banu ya piko. Moi 200, moi 300 gros fungo mape. Ma solo pe fungo. Te na tika groupe te nazala kana kata groupe. Ngana groupe nde balinga ba bwaka ngai. Balinga ba bwaka ngana comprendre je na bendani. Merci vraiment na asir ba comprendre vraiment message na yo pour comme na biso. Merci mingi na bande konyo nazo pesa nazo senga merci na bande konyo so basungi biso na matanga ya Julia pe bazo continuer ko tunsunga biso soki olingo benga biso pour na makambo matanga Julia ma vendredi numéro yango 084 10 11 309. Chris edenga zolanga penda papa Blaise pour na numéro pour na pesa pour na par rapport à bako benga 084 10 11 309 084 10 11 309 numéro na ngai ya ngwana pour na makambo nyonso ba demande nyonso ba question nyonso o bolingi botuna ba réponse to bozwa na bino nazo pesa merci na ngai parce que to komina so na suka nazo pesa merci na ngana mpa na yo na honorer ngai obengi ngai oyebi pourquoi obengi ngai merci papa merci na bato balingaka biso pe batala biso Jolie Nzengala Sele Lukanu Tomsita Toms Thomas Lukanu esika ozali masa na ngai Toto Omana Toto Omana Dodongoi un chinois na peso mote pa ozali Dodongoi un chinois pa ozali wana bino so bozana na mikili na boza tellement ebelé donc na obwaka nani na otika nani mais na ngina yipsa bino coronavirus ebangisa ote oza makasi koleka coronavirus comprendre eloko eleki nzambe ya zati moto aleki nzambe ya zati eza na maladi moko te ekotelema na présence ya nzambe zati mais na yebisa yo ke oza plus puissant que ozomona oyo ezoleka na se ya moi zala positif tongo etani tia mabolongo na se yebisa nzambe na lota masque na obima mais nga nazala nde intouchable nzambe opambola yo pe nzambe opesa yo ata fle yango ebeti ndenge nini na libota na yo ekoma te na ndako na yo ekoma te nzambe apambola bino. Merci vraiment papa Nzamba pambola bino. Et voilà, to comme na biso na suka, to zalaki bongo na papa Blaise donc au bino nyoso boyebi asa la bino musala kitoko bomona ndenga jouaka, to zalaki na vraiment to solo lina boyo ki ndenga beti masolo beti parcours banda place babandaki, ta beti biso masolo ya matanga. Quant à moi votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova autrement dit Avatar donc garçon fraîcheur tonton Kane donc to c'est la bino ka musala ndenge esengeli. Je dis un très grand merci vraiment na Barezi Baza, donc Barezi Baza, monsieur le journaliste, le cordon de cette chaîne. Et je dis un très grand merci encore à Chris Aza, donc Chris Mwana Mouki, il y a Maïe le Bélé, à Osalaka Moussala, Aza la Sina. Mais le danger. Chris. Journaliste, réalisateur, caméraman, il y a Mwana Mouki. Pourquoi Mwana le caméra de l'illuminité? Il y a Mwana Mouki. Dans 12h30. Il y a 12h à 6h. 6h30. Merci vraiment Papa Blaise. Donc merci à tout le monde qui nous ont regardé. Merci à nos très chers fans. Donc bino bolongwa ba fan, bokoma bolongwa ba abonné na biso bokoma penda bandeko. Merci na bino nyonso. Merci à Maman Zoé Kumba. Donc Maman Zoé Kumba. Merci à Papa Papa JC Mangala, merci na yo na kata Suisse. Et merci encore à Maître Lourd Mandemo, Guy Moke. Donc Guy Moke Mikado na kata kin awa jeune moi ça makama minene Guy Moke Mikado. Et je dis encore un très grand merci na Master Nangai, donc je dis Master Nangai Willy Wembo na kati ya États-Unis, merci na yo. Merci à Massaro, Fanny Massaro, merci na yo. Merci encore à Glashukate, malgré Luka, Tumbola. Mais merci na yo, merci à Bobby et merci encore na ndeko na ngai donc Jaël na kata États-Unis, merci na yo et merci à Falan Mama Gucci donc merci na yo et batunyo so obo soutenir biso l'exemple TV na pesi bino ba merci et belé to continuer ko s'abonner et ça la biso bien